bonjour. Bonjour. Ah, Tozabi. Ah, Tozana. L'impression là, est venue. Sepeli mingi salite le gars mingi bama ezotonda inondation ezosalema oni sikoyo papa Titi aye kosala mosala balongoli basalite nyonso azobuka teletika la polele sepeli mena ya mingi mena kosala papa azali kosala oloba nini par rapport à mosala ndenge ezosalema akangi balabala ya leta asali na ye soki terrasse na ye eske yo mpena atake kino ozomona yango normal ke mutu aye azwi balabala ya leta asali parking na ye Donc, eza makambo oyo tolobaki yango epi tokofinaka kaka koloba makambo oyo ndeko papa ndeko mama yaya leki ke bana espace ya leta ke bana 10 mètres alodilo ezalaka loi mindeko ezalaka mindeko ekasaka jamais alors tous les kilos voilà ma fille ça va venir pourquoi bon, j'ai habité il y a longtemps, j'ai quitté maintenant il y a alors C'est là.
aza koloba kalpone na ye po accident ekomaki awa baoyo baza koreklame mingi oza komona ezali bakumbi ya moto bakumbi ya mituka nde baza kopesa plainte na bango doléance na bango etobe mpe bia mokonzi ya mboka Kinshasa Jacqueline Kabila ye moko aza sur place aza koyoka bango ndenge baza kose plainte Lekali bosso camarade, lekali bosso l'accepte. Chef. Yakaboye, yo yakali Barcelone lekaka biso to landa kayoti. moto na basi ya bato Chantilingo Bilapaka papa oyo ayokaka bana ya bana omoni population aleli atiki nzela na ye programme na ye bisika bandaki kokende atiki alobi alanda esika nyonso ye wana tiki nzela na ye ayoki kolela ya population na ye ye aza kokende kokota ayeba problème nini bana mboka Kinshasa bimboka Kinshasa baza kolela amona ye moko apate epe apesi bana mboka Kinshasa boza komona makambo ezali kobeta sete ntongo midi po boza komona moto aye na kati ya balina azwiki ya nouveau atongi bongo ndako na ye et en plus ozaki na nani na hein Basilo c'est le problème sikoyo sokanyima so bayo to kanyi fumo uzana pau wapa kinoza pau awa ngolo fumora ale mbang ngolo zoba kamano ba ngomi ba ntsha nani leo baba shamba so fumami ofumolite ulanga mukudi makasa oh mais respect excellence hein donc là vous pouvez dire peut-être les choses donc il faut que pas les choses Ba courant. Kata na courant na okata. Monsieur, monsieur, yoka. Yakawa. Komanda bandala za. Tuza 8h15. Biso do Kebu. Quand kozoma na midi. Oui. Monsieur le bourgmestre. On l'a convoqué, enlever tout ça. Enlever quoi? Même ce qui est là. S'il n'y a pas de papier, c'est sur la ligne.
Combien de fois on t'a dit le problème est lié non. Ça va, longola, tozo matabona retour, longola biloko non c'est ça. Mona bourgmestre ye wana bobaki bourgmestre azosala mosala te bourgmestre ye yo alobi bato ya boye bainstitut boye papa bourgmestre alobi ye moko apesaki mais solution gouverneur ye donc yango na yeti gouverneur c'est l'occasion pour procéder à la dévolution. Non, il n'y a pas de problème.
Entreprise oyo ya gaz ozomona Sogaz oyo batonga yango na balabala, donc moto aye azwi na balabala atongi entreprise na ye na kati ya balabala ya leta ye omoni mokonzi ya mboka Kinshasa ye ebongo bato baza koloba ke moto ekopela gaz epelaka soki batie moto, mais soki ezali poussière to nini eza nango na problème. mpona tika baosa bapv akabola moko na bango aye yango
Il y a Phil Naye. Phil Poisson, il y a pour la Et voilà que nous sommes toujours sur Randall. I love you, gouverneur de la ville, à la station. I love you. Mama Musala, 2023, la maboko na yo papa. Ozana eloko koloba te. Biso ozana bakoma mike bachokola biso ya moyo. Mbela papa, eloko na nga na tela ya mo papa. Marcel sur gaz, comme 50 000.
plus d'informations. Nous venons encore d'apprendre par le conseiller du gouverneur de la ville de Kinshasa que le pango oyo batonga yango likolo ya caniveau. Le caniveau ya monene ya mai eza awa eleka na se nde bango bazwa espace oyo batongi le pango na bango. Vous pouvez comprendre ça. Inondation ya makasi eza kosalama awa, badégâts ya minene eza kosalama parce que moyen mai eleka eza te, bazwa likulu nyonso ya mai bakanga. J'ai bien fait comme ça. Hey, Mama Luana! Oh! Alumawana! Thank you.